très chers abonnés de Congo Mokili. Bonjour, bonsoir, ça dépend de ngonga oyo boko yanda biso. Ezali bongo oya bino mwana mboka Enoch Binta. Alors, donc sala mambi matali mosala na biso tozaka toujours censé Congo Mokili pour nous informer bino na temps réel. Alors, toza na kati ya martyr, to côté déjà na kati toye bongo kolakisa bino comment kani ba préparatif to pe bobongisi na lingane balobaka bobongisi ya concert ya teke ya lobi ndenge nini e kosalema to kolakisa bino e bandeliti na suka na lobaki ete ndenge tosalaka toujours na ba concert ezalaki bongo précédent nepe mambi concert ya héritier Watanabe toto atembe to kosala ngo pe kaka bongo. Alors toko kende lezo awa na uti kokota siko na porte vu que naza na ba document langa tout naza na badge nanga ko lakisaka na sa mosala langa lolenge sengeli naza na ba document langa ya presse naza ba document langa ya Congo Mokili nde toko sala mosala. Alors bola na reportage oyo comme il faut bola nango très bien et partager commentez également. Alors tozali toki misiko kokota tozoke malembe toko kita ti côté bazo ko sala podium kolakisa bino ndenge ni ba commenter ba podium o ba commenter ba podium lingo wala komba wa nani ba ingénieur héritier azoli bango wapi toko sombiti de mambi matali makambo wana nyonso tout na kati ya reportage oyo. Vous êtes partout dans le monde ya ko soutenir moi mboka Enoch Binta. Là, je salue Sam Koukou le nécessaire, hein? Sam Koukou le nécessaire, number 10. Je te salue comme ça. Maître Tigre Makanda, le grand Mukomboso. Voilà. Nakola Sabino, lezo tito koko tanakati. Parce que ezali bongo, mosala oyo, totangela, ezali bongo mosala oyo, pesa biso moi li chocho, hein? Toke nango boye ba Congo mani. Commentez. Nga lingaka mosala ko sala boko commenter parce que lobi mosala ezali ya makasi. Le peu na bouton baki na kotika bilote la continue toujours ko sala mosala comme il faut. Alors tozalia tozokota malembe. Voilà. Nous entrons petit à petit, hein. Voilà. Alors, tokoti bongo na kati ba ikongo ba Nicolas Sabino comment baza ko monter podium. Voilà, wana bazo monter podium mosala et ko salema comme il faut. 23h heure de Kinshasa, podium eza bongo ba ko montango comme il faut. Moi, voilà. Ozumuna avec moi. Mosala et ko sala manakati ya martyr. Donc poser pe moi 2 ou 3 questions na bato bana kati pour que tous moi ba impression ba impression yango stade yango yo nzungu ya ma famille ndenge bakino balobaka toujours nzungu ya ma famille. Voilà, nous vous informons toujours très chers abonnés de Congo Mokili. Partagez, likez également, commentez. Vous aurez toujours besoin d'un commentaire Nabino. Le podium est là. On monte toujours le podium. Voilà. Voilà, tout le monde a fait Ndeko, tous ont été moins impression. Ndeko, excusez, tous ont été moins impression. Et puis ça fait. Ouais, Vangu Star. Vangu, Boni. Ouais, ça va. Makamune nous avons par rapport à concert Yawata. Ça vraiment du top, bien à dire. On sent que l'organisation est tellement puissante. Donc. Alors 15 Voilà.
Voilà, nous sommes les courses, au Dieu nous commenter. Nous travaillons, très chers abonnés de Congo Mokili. Voilà. Ngala kose ngata ba chini ngata pesa wa bafu. Na ofite tatu ba ndio na niza kuwa na usisatifie. Ana badge ya all I see. Voilà, ce sont les gens qui vont travailler demain. L'artiste Bakoyemba, l'artiste la danseur Bakobino. Donc, vous voyez déjà que là, pour que Babou Sama Kamdaba, Boutou, l'après-midi, et puis na Boutou, pas l'accent, oh, il y a Bango à Motou, il y a l'accent public. Voilà, Moussala. Et pour Salema, Kosa Awa, le stade. Avec les gars, la plus belle. On va dans voilà, tokoti bongo na kati ya stade de Martyr. Kolakisa bino comment bazo commenter podium. Toza bongo na kati podium yango wana bazo monter. Voilà. Voilà.